Faut ba nga nazo finga est-ce que nga vraiment René Abiri nazo finga wira kolobana mutu ke note wera en sonde ngazala aza le seul artiste musicien na Congo andi maka reproche ceux qui balobi que non 7 jours de la semaine et beta kité andimi yango pour et beta kité simba ki pété on s'est retrouvé na bibo mais ba artiste musicien nga na solaka na bangote Coco Tantine Fanny Munchopi invertébré na invertébral na solaka na bangote. Mati Kasongo Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika, son Matkas de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Bonjour, bonsoir, fidèles, très chers amis Internet. Merci parce que vous êtes de nombreux en train de suivre votre site Mati Kasongo TV avec votre humble servante Greta Mandung Acoustique. Je vous signale que je ne suis pas seule dans ce plateau. Je suis avec ma concert Sarah Mboyo. Avec Sarah Mboyo, tu as mis vraiment chroniqueur au hasard world ya likolo mingi kutu ya lobezate ya birio bino boyebi o pesa makambo na minute azana retirada avec lui tu as développé vraiment makambo donc je passe le micro à ma chère. Merci vraiment abonné tout ya Mati Kasongo TV. C'est moi votre humble servante Sarah Mboyo la naturelle. J'insiste la naturelle. Quand on concerne nga autsolo ba donc bozwa dégâts ya makambo o ya bira elibino lelo na kata ya site na donc bondimate pe na site ya Mati Kasongo. Tolanda oyo concerne nga oloba. Merci. Merci fidèle ami Internet, comme je vous ai dit dès le début de cette émission, mon invité c'est René Abiri, journaliste Yambiji Abogar. Vraiment merci pour le lot vraiment à opérer la makambo. Mbote René. Voilà, Mbote Nayo, Greta, vraiment. Moi suis vraiment un tongo. Wayebi Moussala Naye, Balobi et pas Mati Kasongo. Matika Songo abimisara ba chelte abimisara pe ba lesbienne abimisara ba fille o ba un impact pe na idéologie o babi musala na bango et voilà René Abiri là, merci à trop na Gauthier Bele les boss des boss, merci beaucoup à Eloge Mouyaya l'original et le véritable, merci beaucoup aussi à toi Paola Schengen qui est à Londres balobi fait du mango de Gekokaki, merci aussi à Corneille Doussi Givenchy babi ba facture à Maï de Yaki, donc Lydia Kapajika celle qui contrôle provision Ndaku, donc na habité ya Rolobatru salité ba merci à trop na batutu ya Willy Moucheni le véritable code mondial, pourquoi pas à Divine la Mégane ou à Zolanda Bissopé en direct de la commune de Bandal à Tozawa Toana Kimbaseke ya Souka de Basalo Lix ou ya VIP na Nezalate vous comprendre, donc merci beaucoup ba question ya bino biya Nezenga. C'est qui est bien René Abiri, bonne santé, bonne vie. Voilà, la vie évolue très bien. Madame Nangazali Pépère, elle vit bel et bien. Donc, Madame Nangaza, très bien, elle s'occupe bien de moi. Elle prépare à manger. Il y a aussi mes enfants. J'ai au moins 3 enfants déjà avec moi. Oh, et puis, ça vraiment bien. La classe, la vie marche bel et bien. Merci beaucoup René Abiri. Na plateau na nga lelo to développer un peu plus. Talara yo wa mutalikolo donc mingi yo le bizate. René Abiri lelo to mona yo pembeni ya Watanabe. To monyo vraiment pembeni ya Watanabe. Dites-nous na kati ya Wenge disons na groupe ya Watanabe rôle ni yo salaka. Voilà, René Abiri, je suis là, je travaille pour la promotion de mon artiste héritier Watanabe Totorina Tembe. Donc René Abiri fait partie des héritiers, et puis de la team Wata parce que il y a mon directeur de Dimola,
il y a aussi Charlie Robben, il y a Adam Suluzolo Mwanasuka Nzambe, Ange Noir, Renabir auprès de l'artiste Héritier Watanabe. Tout ça, on a toujours travaillé pour la promotion et la visibilité de notre artiste à travers tous les pays dans le monde. Batutu, balingara la bonne musique. Parce qu'il y a des belé, vivaka, nabamboka bapaya, depuis afanda kuna, nabana mususu babota mape na poto, aye barane artiste et musicien congolais. Mais aujourd'hui, là, grâce à Renabir, au monde a fandi batala avec son émission. Ah, non, il est un artiste qui chante bien. Il y a quelqu'un qui parlait de lui. Qui, René Abir? Il parlait de qui? De Héritier Watanabe. Voilà. Bazami Balete, Bazami Satouté, na Congo Mobimba. Après, Papa Lutumba, charge à musique et tika l'épée Héritier Watanabe. René Abir, dites-nous. À part Héritier Watanabe, donc commission Moussa Koko sollicité auto ça la promotion naie, c'est le Maya Wata. Contrat n'anga Héritier Watanabe Tiliwa. Donc contrat n'anga Watanabe Tiliwa. Tiliwa n'est jamais lui décevoir. Au bout ma carrière journaliste à la partout. Tenga siko n'anga peine à la partout. Naza partout, je peux travailler les émissions avec Weranson. Je vais travailler les émissions avec Fabrigas, je vais travailler les émissions avec Fali Poupa, avec qui que ce soit. Là, je deviens journaliste. Mais en matière que non a Fandi Beboyambinga pour une émission, je parlerai d'Héritier Watanabe. Là, c'est le contrat à vie avec Héritier Watanabe. Premièrement, c'est mon grand frère. C'est vraiment mon grand frère de Bandal, né grandi, ainsi de suite. Donc il y a trop de choses. Vous avez réunir Renabir avec Héritier Watanabe. Et puis Kalate, vous verrez beaucoup de surprises entre Renabir avec Héritier Watanabe. Kalate, mi-ange démon, mi-ange, mi-démon, Ezakobima. D'un PDG Bobo Beloy, Spiritas, Bazolandabiso avec un pacte na idéologie. Voilà. So patindi au finga mutu mon bebozala na bon terme finge ka posa pembe na contrat ya libela tiliwa. Te non pour Héritier Watanabe, je peux mourir. Pour Héritier, je peux mourir. Na ko permettra jamais Héritier d'ailleurs premièrement il dans yeku to alinga ko ba mamuda ba mafinga te. Et puis nga Renabir na finga raté mena lobaka. So beti musique no esimbité. C'est une zété de bas Congo esimbité. Ce que nga na olobani. Vous comprenez. Donc je n'ai pas trop à parler, voilà. Merci René Abiri, Tolandu bien à la question tout auto répondre. René Abiri auto le baquet a te pas ouvert au salle émission. Tu connais ça la biso sembla. Hein? Tu connais ça la sembla parce que batu ba ta la biso ba na besoin ba yé. On a ouvert vraiment to la un problème ni on a mboko. On a un problème na yé. Parce que aux allez une équipe nationale. Na oyebi bato baba na finga wera. En plus, oyebi bien mutu oyo wera. Non, yo kanga oyo émission na biso. Oyebi bien batu oyo bazo finga wera. Yo pe oza na wera zo lukisa yo. Mais osa l'émission ndeni. Non, au sein de l'émission, le roi de la forêt étant journaliste international. Est-ce que vraiment Renabir nazo finga wera? Kolobana mutuke note Weranson Dengazala Aza le seul artiste musicien à Congo Andi Maka reproche. Ceux qui balobi que non 7 jours de la semaine et beta quitté Andi Miango pour et beta quitté Simba qui pété. On s'est retrouvé na Bible. Hein? Te na se retrouvé na Bible na vacances natala ba papi makaku natala ba papi makaku nanga natala ba dinosaure ba ninja nanga na kanga na cage. Ozo comprendre natala ba ninja nanga na kanga na cage. Ils ont des problèmes avec non, le roi de la forêt, on a big boss. Vous comprenez? Il y a ma big boss, le roi de la forêt, on a un problème par rapport à quoi on a embarrassé. Par rapport à nous manqué de respect, on a manqué le roi de la forêt respecté. Moi le roi de la forêt bino boloba. Aza mutuan di mara reproche. Vous comprenez? Sora l'attaque bien na clip. Ce qui Renabir le qui a lobby que non le roi de la forêt à l'attaque bien te en dimango. Vous comprenez? Ce Renabir a l'équipe na télé, le Rolandais Tibébé, l'élection les caca. Bah publier que note le roi de la forêt a zuité. Renabir a lobby vérité. Mais à comment honorable? Est-ce que au bossa? Bah publier qui na saigné awa. Bah tanga qui combat we en santé. Bah loba qui candidat maléré. Renabir a lobby mabe. Sikoyo. Bah publier kaka bango moko. We ranson député Eli. Parce que c'est ça maintenant la constitution. C'est ça maintenant l'état des droits. À récupérer ce qu'on a droit naïe, voix naïe, à commis ce qu'on honorable.
Ozo comprendre? On s'est retrouvé dans la prison. Non, s'est retrouvé dans la prison d'Engenine. Et ça, Makambu, Oyo, Seni a publié. Seni a publié qui a lobby que non, le roi de la forêt. Atanga ku kombo na été. Ozo comprendre? To tenaki compte na ba kombo o batangaki. Muto azwaka te na ba élection. Ba benga kenan. Candidat malheureux. Martin Fayulu, candidat malheureux, ainsi de suite. Bango tout wana o batanga kombo na bango te babime ba candidat malheureux. Sur so ba lobby candidat malheureux. Eza insulté. Ozo comprendre? Eza insulté pour ngamo grand frère na ngamo propre. Na ba papa le ki nanga dialo mampaka bazwa kité. Ozo comprendre? Papa nanga dialo mampaka je te sali. Yé pas zoa quitter. Ozo comprendre. Donc yé pas zoa quitter, c'est-à-dire que vous comprendre. Ozo comprendre. Ce qui rena bir ngana ofinga les rois de la forêt pona lobaning. Ozo comprendre. Ce qui na lobby que musique y a les rois de la forêt et simité et yokanité et betité. C'est que ba na problème à promotion. Ozo comprendre. Pardon, c'est là non. Qu'est-ce que yoka na loba, c'est que ba na problème à promotion. Or que ba orchestre belé na Congo a bazala pe na ba problème à promotion. Et insulté OK no boko makoluka luka rena birazanga mala laisse bo benga ba matika songo kaskas ba Jacques ba nini tout ça rajab. Ozo comprendre. Mais le problème c'est quoi? Ce qui rena bira fingi. Wanande mabe. Ozo comprendre. Et Dédé koza la candidate ngoni lelo yo ba publier. Merci beaucoup na République démocratique du Congo, na gouvernement congolais, où a pu valider le roi de la forêt comme étant candidat député provincial avec un pacte d'idéologie. Na lobby yango awa so ba kokangisa ngape pona féliciter we ranson le roi de la forêt na ndenga zui candidat siko yebisa ngai kangisa yo ba kanso par rapport à benji oyo zo bimisa voilà si le roi de do sala une mission boya maman Sarah Mboto le barapé vérité insulte ngo ni Rena Bira lobby awa yo mambo finga ki yo batu ba lobelango moninga na pe na ba fan nanga na ba fan les fidèles de Rena Abiri nana ba les fidèles de Rena Abiri ou pe que non sopi ba beba ba robeba blagité ozoko ba muta ko intimider mutu na ngata Kongo azate ba tutu ba koma ba exilié politique ba exilié kingani ngana ko jamais koma exilié d'un artiste et musicien congolais et simbati ozo comprendre. Donc pour vous dire quoi, Rena Biri na na problème tena ba artiste et musicien congolais. Na solara bien na Fali Poupa, na solara bien na Ranson le roi de la forêt, na solara bien na Fabrikas Maestro, na solara bien na artiste et musicien presque tout. Mais ba artiste et musicien nga na solara na bangote. Coco, Tantine Fanny, Munchopi, invertébré na invertébral. Na solara na bangote. Merci Toyoka. Voilà. Sois clair. Coco, Munchopi, invertébré na invertébral. Sois clair, pesa biso ba rombo na ba. Te. Yoko miopeji. Même pas boyo insulter muto biso to ebité lo nyonso ba. Mais yango moni na linga kanango leka na ba RFI na ba France 24 pour ba tout nanga ba question moya bien. Fidèle ami internet de Matika Songo TV ceux qui a boyi ko bimisa kombo na bango ngana on cité bino moko invertébré invertébral voilà celle qu'on appelle Karine Fwanti bino mobo bakisa wana oh biso to bien a mabo moni ma bolin ndenga zana ana rien à prouver na fille moko boy soki mi dans la Taylor. Moni mi de la Taylor, on a faux chéri ou bien te. Wana ma kwanze belé na nzoto depuis que na poto bindi bala tarajipi. Oui, bien on est ni René. Hein? Et bon il y a des sokola la piscine. Pour mutu mo ba sokola na piscine to mona ba parti ne tende nyo yeba kana. Grâce mbizi la section sokola na piscine. Au moins na mamu takala grâce mbizi dessiné na caleçon bien maillot de bain. Oso comprendre. Et en plus elle a une belle taille grâce je te salue. Voilà grâce mbizi la sexy. Oso comprendre. Et au moins que mutu na nzoto bien makoloza normal. Ya te que makoloza X logo la mabola so tambola ozo ka sangwa nzoko zo na musika. Ozo bangisa. Oso comprendre. Ba fille mo balaka na ba règle douloureuse, ba règle infinitable. Et s'il a raté chaque jour à son barabande génique. Chaque jour azalaki na kina nzoto ezale malili ke na poto climat glacier ekomi sous malili dondi le kinga seni akimi olinga sunani Abiri parlons un peu na conciliation bosali yona Matika Songo kasi bayebi que depuis longtemps yona Matika ki guerre moko ya makasi. Voilà. Et le loto comme moleki sous na site ya Matika Songo kasi to moni pe bosali émission na Matika Songo kasi yebisa biso polémique wana ezaki dit à Nini et puis réconciliation on installe ici pourquoi. Voilà moninga na banda ko finga Matika Songo.
mutabando tinda nga na finga matika songo ya lagi ma bolin ozo comprendre donc ya baby sa relation na nga na matika da koma kutu ko finga matika songo na ba makambo na ebité. Comment se fait-il moi si le roi ma bolin oh moi si na yo moko kuta leki banda lelo tibi bona makolo siko yo atinzo finga ndeni te si yo bika makambo ndeza par rapport à spiritas spertige ya fachi ozo comprendre spertige ya fachi voilà ba biza siloga rena bir fo batutu bazongo spertige ozo comprendre par rapport à ndenge bozalaki ozo comprendre ya la rabalo ponga rena bir na linga mutu na bosolo o monde na mitu na grâce mbizi la sexy na lingiye nazana ye tokozala problème kozala te entre nga na ye René le bo finga grâce mbizi non finga po nini ou Karine finga po nini fi moko boya salité mi de la Taylor aza bien te afanda na studio na poto yo ala mbongo ko futela le logote mi de la Taylor oza bien te oza salité oza sans impact sans idéologie mi bali to linga na vie yo moi si mo matala calendrier na yo tala calendrier na yo nga moi si nanga c'est une femme qui se respecte aza moi sur hôtel et maintenant te bono na écran abanda ko loba ba di n'importe yo au moins ngande naza nga mo rena biri nde mutu na moi si nanga loba nanga biri na banga ka o makasi tu vois parce que ba délire ba maramsu to salara peut-être ils ont arrivé à niveau na été pour moi c'est dans un niveau moi sangomba elle a une famille qui se respecte ozo ba hôtel ba Rena Biri mobali ya mwana na biso banini tout ça na écran banité ozo comprendre donc famille za famille polémique ya polémique mamba polémique to non toujours na mbanga ozo avec un partenaire idéologie petit wana mi de la Taylor aza bien te makolo semba ana tala yo la na poto tala makolo mabieto za tala mbongo somba la gomme te na poto ozo comprendre mida on a besoin de sunga yo to ndengeni Karine ana Paris oh na Paris mais ana Paris mais sa mukanda ma bola za sa mukanda ba benganye pa Myriam Mokonzi ozo comprendre trop ko suba na mbeto komi na ndenga ko saranate ozo comprendre asubi trop na mbeto Myriam benganye bina miso so fandabi afande pas Gladys fille o enani Michel fille abeta ki Gladys na kin awa akina pa ki otala place azo fanda kuna na ba dingando sapoto tawi dingando sapoto do obi ndaka Michel ango na sisa pardon ndaka Michel ango sombule beti fo me biloke pola na tol ke pola na se potala Michel a chola na poto ozo chola tala de grand niveau c'est malheureux voilà na moni ezala ngoka ndenge no question na muso esabu yo ofingi mambole so mambole na yebi ekutute na okaka kombo siko ndenge fingie ozala na équipe nationale bande ko lata bilamba oyo mobali na edondia bande ko pesa monsieur madame arrête kabela okute belé avant est-ce que mwana mobali wana dondia ko kabelanga bilamba tala nota ya Rena Biri na mobali ya Sirmexir ya one bouton est-ce que mwana mobali wana dondia ko kabelanga bilamba d'ailleurs kutu dondi kutu fa sepela oso comprendre akabwani na Karine Mokonzi déjà ba félicitations de ma part à Salinze elongia muto aux informations hein aux informations information oh ya dondi na Karine mais nga sola na dondi ti dondi boye parce que azanzoto mai trop malili na malili a poto sangani tala moi c'est bon vraiment c'est trop ber c'est trop dégueulasse putain pour se boire à soy oh là makambe les cas ils a dégâts ils a somme changer combo pardon pour combo les opé ça combo non tous un plateau bisum to poser ba question pourquoi ozo saboter Karine Mokonzi bongo tina niveau zo soyo boaka na se na boaki soyo en plus au boyi ke dondia kabelo biloko dondia ko kabelanga bilambe bongo dondi c'est quoi na katsa mboko aza mutu aze lokote est-ce que mon continent Karine Mokonzi maman est-ce que nga mon continent ça illettré est-ce que mon continent est-ce qu'à la signature tout na ma bolin soir na signature tout ne so na western na bando signaler papier yala na signature hein tala botiko luka ba problème vous comprenez maman Rena Biri reste toujours Rena Biri Tcheko Didi Bende Rena Biri les petits frères propres d'Héritier Watanabe Totori dans la cause nostra la pulga balobi identité ils allient toujours avec un pacte d'idéologie je salue Bill Clinton Makitosh c'est le scram happy birthday to you joyeux anniversaire à toi voilà merci yo po kende ka lo kwa Karine Mokonzi akende akenda nde Héritier bengana bon moi ni n'a pas Héritier Watanabe raison
bana wana baosala bamakambo na bango mpona kosalir kombo ya la team Wata. Cette fois-ci nous allons les faire arrêter. Voilà. Je salue celle qu'on appelle, je connais pas les noms, mais Madame Abiri, bisou et belle place. Lydia, bisou et belle. Moi si oyo Rena Birazo kende ko bala na mbongo na ye. Et nazo souffrir, moi na minute non souffrir non kemba non sala be. De na lingite moi si na soy kin. Ayaka na ba mbongo na ye. Ozo comprendre. Mais na zo mo ba mbongo na kangango ma be bouffe. Na bombi yango kuna na biso moni yo ba mbongo na ko dépenser ngo te na kin. Moi j'ai beaucoup d'argent. Moi ton mari na la ba ya Willy mon cheni ba vous comprendre. Je dépense vous comprendre moi si na et puis na okende ko nourrir moi si na mbongo na nga ya poche. Vous comprendre exactement que note le rôle ba tu mususu moi c'est outil poto aye abalio na bandenge moko bete. Vous comprendre non sala maramnanga na temps est sûr et certain parce que je l'aime beaucoup, je vais l'honorer. Donc one is a world voyage libala en avion. Bozo mata boker mo Sénégal, boker mo Luxembourg, mo boker Belgique, bozo ngi des sous. De wana non. Tira boye pe sa zo ate donc mo balo alura mbongo aboyo pe sa fait là. Donc ça fait là na boko pe ça fait là na bope moi c'est pe na mbongo na robalanga na reprouver moi si nanga ke na lingara ye pe na robala ye peu importe les conditions qu'elle a. Je l'aime comme ça là. Batuba mataba kita batsa ki songi ba loba nyos ba loba et denda sabatinda. Vraiment fidèle ami internet de Matika Songo TV. Je vous conseille de s'abonner massivement sur votre site car votre site c'est un site idéal, site éducatif. Merci René Abiri, Papa Lutumba, poète, écrivain, lelo mokilele la makasi. Papa Lutumba lelo azate et en plus basali pe monument na 24 wana eza parmi paroles o alobara na chanson na jour okufa mbule robeta kaki ya marazi robeta et puis mutu na e basala ngo monument liwana e nanu eza ndenge d'impression na opona. Voilà Papa Lutumba Simaro atiki biso akufi. René Abiri mbanga danger très fâché contre Batutu oyo bazo interpréter liwa Papa Lutumba na lolenge moko ya mabe. Et ça la vraiment propreté. Biso ba congolais, ba artiste musicien congolais na bi mo le rendre tout coup fait là ba musicien trop. Faut pas lire loin ni pe des États-Unis coup fait esprit de mort on a raté. Ata R Kelly sera coufier ça la nini. Ba naza wana so ba kufi lelo. Po anika bango. Tira c'est nyoka da musicien pour toi kufi na minito. À part Michael Jackson a kufa oh toi tigalier bisangai. Bango pe fon nzambe pas l'esprit de mort longola na no 50 cents na la canne d'esprit de mort na ndengo osaranate ayo longola biso papa wemba alongoli biso ba te belé oso comprendre alongoli biso ba bébé Tchanda ba kufi alongoli biso ba arrête de dire bébé Tchanda alongoli biso ba Charles Mombaya ba kufi alongoli biso ba revenons à ma question bébé Tchanda kufi te bébé Tchanda za et bon Charles Mombaya pas en vie. C'est normal Charles Koufa mais bébé Tchanda Koufa. Oh Charles Mombaya. Il est pas Koufa. Personne mais Charles Mombaya vraiment. Vous comprenez? Lui longo libiso ba te belé ba Carlito ba Koufa. Vous comprenez? De lui zo longo la biso ba te belé. Et là bongo te maman nanga ba te belé bazo Koufa. Ba te belé bazo Koufa ba artiste ba Robino Mundibu bazo Koufa. On peut stopper. Fidèle ami internet, moni babi Matika Songo s'abonner beaucoup plus na chaîne à Likolo. Robino Mundibu akufite soit clair, bisa kufi par rapport à nous. Ah, c'est que poisson d'avril. Au moni, c'est que poisson d'avril. Pour la monnaie photo moi na Facebook le bâti Robino Mundibu na kata salle des morts. Ozo comprendre. Donc et ça lenga ma passe. Photo wana kaka yo mutomona. Ye yango ba olukisa ye. Tête de gaz ba ke Robino akufi comment ni sune mais sofra ba kufi. Yango ba olukisa. René Abiri mutaba problème. Te ça c'est que ça poisson d'avril. Au monde herbo yo sala na émission. Yo kate au monde na be. Nalena pongi.
na natali Facebook na lali mbala mona lamuki mbala moko boyambinga na émission c'est normal natalaki Facebook na yebaki te na confirmer pété ke ngala linga na kende na ke mona Robino na famille Robino mundi na famille Fabrigas bato ba kufeleli na consoler bango nzoka na ngo poisson d'avril linga pe na yebe na ngai te ozo comprendre avec impact idéologie logo la base en vie na olukana benga na numéro Fabrigas na numéro Robino na solana bona yeba vraiment po dana bande da matanga Abiri René yo obebi sana wera obebi sina Matika Songo bobongisi wero sengi pardon obandi suna Robino mundi bokomi ko attaquer bébé Tchanda donc nyonso wana ezalaka po yebi Abiri so sengi pardon ba olimbisa o le roi de la forêt pas kalele yo pardon ezate po o changer wera sonye moko yembango. C'est lui qui s'exquise na bolingo ezalaka bongo e parce que héritier watala ba chapeauté pour les sept yoka faut la yemango magitoko oh ça mérité. Merci, tu me plais beaucoup, tu es tellement gentil yoka et pourtant na bolingo ma tête est douce caresse tendresse na bolingo ezebisala angaye bela confiance d'amour na kabela yo ozo ma héritier watana bakota ayemba accompagner vetone ozo comprendre na ba ndenge mo ba osrana c'est-à-dire que et pourtant c'est lui qui s'exquise na bolingo ezalaka bongo ozo comprendre donc c'est lui qui s'exquise s'acquise ngana sengi pardon ba tout bo mona ba vidéo tout bo ya ba dauphin nanga. Watanabe avait parlé de l'amour et maintenant sur la musique congolaise de notre pays beaucoup plus polémique donc Watanabe avait parlé sur l'amour mais musique est toujours polémique so lingi polémique était oye banate otala mate ba musicien musu banaka terrible démocratique du Congo batala maraté ba yokana ba misa album mais simba raté donc il faut au mona yemo benga bo critiquer nga bo lobelelanga bo na écran et repousser bat batale pour y mettre encore en actualité yo fan moko ya pambala et luka oya obando luko kangarena biro kangisarena biro au monte que e simba te pour ka leader na bino na yemo yo bimisanga ozo comprendre donc Rena Biri bref n'a pas de problème avec le roi de la forêt car la té azo bimisa album na ye awa sogi féminable azo bimisa album comment on dit féminable so féminable na yoka ki album mezo bima féminable formidable comprendre nga pona lobaka trop anglais na arabe français mo ba mona ngwe ki marangai ozo comprendre so bim album na akala mingte féminable olobe ko nini quoi olobe monini féminable formidable. Ah, merci beaucoup pour la correction. Donc, ezo bimape kala mingete. Donc, na bandenge na bango kuna bazo bossi ba maram na bango biso pe koto na la team kalate mi ange mi démon na lobby be orchestre oyo ko sala erreur. Et bimisa album na bango. Na minute to bimisa mi ange mi démon. Ba ozinda. Ba kozinda. Totorina ba linia kenango. Amour. Ozora ba cha craquer. Voilà. Merci beaucoup René Abiri. Plaisir on a biso yamba on a plateau tout à l'heure quand mutu munene boué internet quand tu multimédia munene donc plaisir yamba yo vraiment merci de répondre à notre invitation René Abiri. Voilà, merci beaucoup na bino po boyo tala ngatia na bibwa na zaliawa merci beaucoup na Lionel Chamala Pro la même magique merci grâce Mbizi la sexy merci na moi si na Lydia Kapajika pour na tike na résidence à permettre ngana rosala na une émission Lydia Kapajika celle qui contrôle la femme Rena Biri moi suis alingi nga kalolenge naza c'est vraiment l'amour non je n'ai pas vu ça et puis donc non elle m'a vraiment marqué je l'aime trop et voilà donc merci beaucoup à toi Kishinga Pemba le roi des Kanfoufou Gauthier Bele les boss des boss Paola Schengen qui est à Londres, Motema Floris Aombo, mon vieux Floris Aombo na Dubaï, Azolanda Biso, Alinga Kope Mingi, déclarant depuis les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas un, il n'y a pas deux. Maman Mimi Moucheka, maman na Chris Kalanda. Ba kombo na zobuaka, na kobuaka pemba la moko ya Willy Moucheni, le véritable code mondial. Ouais, merci beaucoup à toi parce que c'est mon parrain, c'est mon parrain, Motema Rita Moucheni, Dani Tsunami Bokombo et puis na Bossani. James Amiral. Bah le biwana vraiment c'est la présidence. James Amiral.
balobi mutu toko boka na lobi mutu moko ta boka ka Chims Amiral ngamo Rena Biri naza na autorisation na droit ko boka Chims Amiral ne mission na kota ba mezisi za ka héritier watanabi o boki Chims Amiral ba na tongo ba kangi na famille na bino mbabokoti prison makala. Pour là, wana vraiment c'est la présidence. Chims Amiral et puis je salue bon séjour dans notre président de la République Fachi au Piazza à niveau États-Unis accueil wana vraiment namoni bayambi oui avec tout les respects. Même Yemoro Donald Trump na niveau États-Unis non ba salele ba biloko bongote donc avec impact idéologie président Rena Birazana na ko défendre au président langa tina suka o moni wana président langa na ko défendre tina suka donc mutu trois côté le mon écro fingi fachi yeba ke no répondre yo partout aux alao na nyo fingi ka fachi président na biso président civil ya peuple héros plus ya boga ana motema na ye azala mwasi na ye ah non maman na biso pe je te salue voilà donc merci Sarah merci vraiment na émission qui toko tina koleka awana René Abir Ali Kolo Makas bambote langa na opesa na ba abonné tout ya Matika Songo TV bo continuer toujours que s'abonner vraiment massivement parce que toi on a besoin na bino pour mamba kitoko ndeza nde bo monika toi kitoko be seke mamba kitoko pesa be émission kitoko toza bien invité bien mamba kitoko donc boza jamais de na pesi ba mbote langa na papa nanga Matika Songo l'homme le plus compliqué du monde na pesi sumbote na Herman Kasongo Molimo papa ya Prince Précieux moi na moi abotami na kati ya Canada na maman na Brinel Bilama na pesi pe mbote na vie nanga Yves Isaiah papa social Kolo Balo donc merci fidèle ami internet Rebelle Mandungu joyeux anniversaire à toi merci beaucoup à celui qu'on appelle monsieur YouTube Matika Songo Kaskas mon papa et Longa bébé merci d'être nombreux en train de suivre votre émission so bozaki qui blessé vraiment bolim bisangai donc tokutani mbala sima na numéro ezoya quant à moi je vous dis bisous et bye bye. Congo Vérité Télévision officielle Nemakambo. Matika Songo Kasongo Matika Songo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe.